eza na ba mission pe ba combattre ka faire hein eza na ba mission pe ba combattre ka faire muta ko combattre faire na musique amoni ke faire aza ko étouffer ye muta ko combattre faire aza ko ma faire étouffer pe aza na bato ba tufaka pe David on va comprendre un jour hein et donc so na nenga balabala faire egola aza pe na bato oye aetufaka na niveau musique azali baza to azali abanga faire egola adversaire a comprendre que non muto akomi ko bokutolanga makolo na minute akomi ko bungisa nga adversaire faire mais oui botolo banini bato musu to mona bino bomona ka oyo ka banile kaka concert à faire kaka ya rena na o banile soki yangola kasi botala bato musu ba misaki calendrier ba di concert banila ngo nyonso so nyonso bino bomona ka te bino otala ka o kwa côté ka ya batawenge te mamoni bili mutasala ngo essuyer biso to fan biso to fanda boto pesa sele yo il faut que benga pe comme on est bien Serge Makako bando benga ke montanga zokola na banda sikoyo to pesa caché po ya ko lukani po ni bato mo saka na wera camarade de sele yo sele mutanda obino na bibemba ko pour ba moto na bana ba kafa matanga lelo wera zo a façonner ya commission mutu nenga za lelo la fungula mbanga na ye aba ke wera o sele loko nga fana fa pesa nga caché ba pesa pi ibe abeti LC wera pa abeti LC sikoto ye na ngambo ya génération mosusu to mona fali azobeta mais faire azobeta te mais atu chose lo bagé oui eza fali ye moko mutazo combattre faire natangi kombo ya mutu te natangi komba mutu te pona pesa mutu succès pona tanga komba mutu nga tanga komba mutu te mais tango nazoloba mutu nga na olobela ye moko yebike na lobi na ye dobi ke mwana biso ya wenge faire rigola donc yene mutu mikolo aza na makambo mais faire rigola mwana bina wenge aza na makambo seno zoloba mais à chaque fois faire ça makambo zo simba karate mais eza ko simba te musique alelo changer musique alelo so za fort ba ko mosangela bato moi pe na bato mo ba kutani te yeso ameke mo ta olalisa mutu na biso ye photo luka na ba ndenge nyonso so faire ça ka bango o soki mutu azane fort te botika ya beta to se ka faire so mutu nga za fort te bo kasi makambo ne poani c'est que bo so panga webi ke soki ya prester mokili ko tuna nani abeti musique yo to ndeti biso bo to mona ngo normal to yebi donc c'est que faire azali na makambo te makambo otika makambo ne poni ba osala ngo ba mission mususu te adi c'est sénateur ko boka ya Jamaïque ko comparer ngona sele yo mais Jamaïque à travers sele à travers te hein yo qui était na concert à fabrication tala ki casino de Paris te ongo bani so ko boka te na travail pour les na minute ko bomé Jamaïque ko zatala ba 45 poumons da ko boka yo na za tika tala poumon moko so a forcer to boki le lo ko kufa c'est l'ONU quoi na ba cri actualité crini azana ngo wana crini azana ngo soki azana été crini azana ngo et ba ko boka ba très sele c'est ba biloko nyonso to bimisa na sima na ye ba beza ezana ye mutaka obinisa ba biloko bato bazo bina partout wana ezaka ye to ko beta biso masola mutazana ye da produit fini mutasila na ye a ba ba pese caché na maison mais sele yo lobi po azala na concert ya Werason fa futaye fa pese caché donc so boté caché ne aye omoni on est te yuta ko ya te poko na concert à fabrica sa koka ko boka te mongo ka ka ye aza omoni mutu lo wala sele yo zotanga ko mbaza lo wa mutu malédiction on dit malédiction fa banda musique banda na ko yiba po yer mo bebe bisaki mutu ndeti biso bo we bisanga ke ba pesa sele yo caché na ko ya osani esa ko boka ko leka Jamaïque esa ko boka ko leka kwa sabo aza na no aza produit fini mais na bige soki faire we rabengi ya yo fele so mutu lo asele yo alba ke mukolo ko imiko mukolo ko imiko non ko za la cri wana tele msusu ba pesa yo ko boka tu rando pesa misene ba cri so quand tu ça la cri wana vous comprenez à l'équibilité pour bilti lelo na minute 7h30 ezo binisa c'est le bisanga sala kani azaka soko to abeba na faire kuna ko finga fali kuna zongisi bosiko azanani potopota bambo wana azomelaka bapiti bo ezovimbisi mabundi na mutu yango mutu esalekele moso abunga rese we kana tina na ye oyo ka mutu ozotanga kombo mais oui merci beaucoup amis fidèles internautes salut à tout le monde j'espère que vous êtes tellement nombreux ya kolanda émission na bino bolingaka mingi donc on est sur www.logic.tv David Wemme Masolo balabala comme d'hab les mêmes sakabino toutes les choses qui se passent ici en Angola c'est ngaka David Wemme la sakabino ngo na betra kabelo masonongo ndenge nini et c'est pas ça kapenda na mboka oyo na zabongo na salon de beleza mami da page place au benda bayambi
masolo ya balabala donc beaucoup takakotaka awa ekosala bien so oza na mposa kabelo ya bajarre nyonso kota mpenza na mars awa na roi 14 donc na pasadek attaque wana kaka okokutana na mami bazalaka bongo na chocolate mobali ya kitoko donc bakotendere yo bien Madeleine na Manuel bana basi oyo bayebi kosala mosala bien ya manzaka ya suki na Teresa da Silva donc batangela mpena kopa suki mami mpenza aza na bato oyo batangela mpena kopo donc bokotaka awa bokozala desite. Merci beaucoup à toi prophète Jacques Katondoko bolamu elenge ebele prophète Jacques benganga mpena tosola ekosala bien na masolo balabala lelo toza bongo na adisa de sénateur au mandat breveté muta bien te avec adisa de sénateur on va se de parler à long et à large makambo nyonso oyo ezoleka na actualité adisa de sénateur Ouattara seja bem-vindo. Ouattara David Ewembe Masola balabala. Merci na mboka ça fait déjà une semaine. Ouais. Voyage l'équipe de Renini à Bisha. Ouais, Kimia voyage l'équipe Pepele donc na kende ko solana mokonza mboka le roi de la forêt. Tu ba stratégie ni kozala bongo na février na Paris Arena Grande na Paris. On a concert au livré le 15 février au Sepelisa bana Paris pour banda ba concert ngo pe bandi donc non ba sepelité donc le roi de la forêt nem tazo kende ko Sepelisa ba to vraiment na ndenga banda ba concert bandi na ne betami donc concert mo na tanga ba se bat ba yo kika musique maintenant ba sepelité sur le roi de la forêt nga ke beta concert au bat ma ko sepela bat ma ko bina bat ba kozonga pena bo mutazonga bia po ani bakati yango on est allé rendez-vous le 15 février au Bisomoro Tozalana déjà donc bakala mingi te grâce à qui tout travel il y a Patrick Mbondo bazala bongo na Diogo Abomba bien Gorka ya la papa Genamento donc bientôt déjà ba Béatrice il faut concert à nos ala donc makambo za pena à suivre. Adi le sénateur aux amis placé tout sur la no makambo tellement yo oza penza na au sein il y a groupe maison mère yebisa biso non les terri il y a Arena la grande ezoleka ndenge nini est-ce que wera pena ako bato tozosomba pena billet ezokende bien biso toza bato te ke boyebisa biso ke non bokomona tokosala sold out tokosala boye tozongola boye te biso tolobaka te na bato sold out oyo lelo bino bozoloba biso ezalaka guichet fermé tous les concerts oyo rabeta na salle moko te ke bato biso basali kutu bato nde batikala bakota te biso soki ezalaka kobenga bakomona bino bobenga lelo sold out wana lelo lingi ezala ya somo biso serane ezaka guichet fermé ezaka basoda ezaka kombo moko mais guichet fermé eza na français ndenge mwa sold out ye est ce que wera kokokango na ndenge balabala non biso tozala ya bato tosala makambo trop donc yango nazoloba kilelo kikala ne moto esali yango fo oyebaka kilelo kikala ne moto esali po soki kikala ezalaka te kilelo kikala ne moto esala yango biso toza na ta toloba te ke bato bazela boye bokomona epuis avant tokoma février wana bokomona déjà que non bakombo na bino lelo bokoma kowela so basoldat na bino bokomprendre que déjà tokobetanga avant biso tona tante bino botala bacatégorie ya baplace oyo ezolongwa déjà bino botala donc biye ezotekama ya silence tozoloba te tobokoganga nde bato bagangaka biso eza kaka nde basage na biso bazotambola aire nyonso kopesa biso ndenge bileterie ezotekama donc c'est normal donc biso tona te façon ezolobama te ezolakisaka eoso naza eme susu te ndenge tobandaki kozela ye bongo yango te oyo nde toyebaki werason impact ya koannonce concert ya werason na poto David tozomona yango mpenza te na la grande arena oyo David mwana moke balakisaki koloba mokolo bayekosaki kofanda kimia so omoni moto alobaka mingi nde eza bomwana bana mike nde bagangaka biso boye biso moto osala boye biso toza bata kimia donc mokolo fo oyebisa ye ke non David fo fandaka kimia mais mwana moke oyebisaka ye yekola koloba yeba koloba bazolakisa loba papa mama omonaka ekendaka bongo donc biso twana ta te bato waka biso tozoganga o kutu biso biye boye biso twana ta wana te bitika bana basakana mpona eza makambo ya bana mikemi basalaka mais tanke mokolo azobeta biso biye ezotekama kitoko ya silence tofandi tozozelaka nde les jours J tomona nini ekoleka na kati ya Paris yango biso kaka tokoloba yango wana yango biso tozozela mpe tozoloba non biso ko tokoma mpiaka bakotanga rideau bandakala ti omona te seri moko boye mpe tobeta baconcert mwa bato misu na bercy batiaka barideau mere wera abetango ple mondele akamwa ti lelo mondele wana atunaka wera ti lelo soki bercy kombo bachange yango kombo mpo wera nde moto asukisaka kombo ya bercy ozo comprendre donc il faut comprendre ke makambo mosusu biso toala yango ta ya koloba te ke rideau soki ekozala rideau bazela jour wana et puis biso tosombaka sale te bakata
que salle moko boye eza ya 40 000 place oyo bokatelanga 20 000 mpo babomba 20 000 te biso eza 40 000 tokobeta 40 000 wana donc ndenge omoni ke toannonce salle na biso eza ya 9 000 et quelques places eza problème to wana topesi ka avant goût après wana sikoyo bozosentir sikoyo basala minene ya ba 40 ba 45 000 places bomona et puis kotonda ya silence biso oza susi te ke bato oyo toyebwa biso tolobaka susi te botika mwana mokai ekola koloba mokolo bafandisaka ekimia ezali tokomata na yo kota masolo balabala ekosala bien Ben Louis le Gabonais dipotidi neni mauvais Ben depuis Brésil donc kota masolo balabala ekosala bien FCC Mobimba Paulo dos Santos de guerrier donc yozwa no kaka soko ozangi eloko wana Paulo dos Santos akopesa yo nyonso idéologie ezaka bongo aujourd'hui matadi union européenne bokota masolo balabala ekosala bien adresse sénateur tomonaki Wera azalaki invité ya Héritier Watanabe na la scène musicale et Werason azongisi ba concert na Mikili yepé a Oliver concert na ye Werason azabe na ba invité bon tokolo beloko moko biso bana tondo bet pa concert na biso tobeta selon biso moko donc eza le roi Lyon moni Lyon tant que na chasse akendaka sali chasse ayeni na famille balie mais Lyon akendaka chasse na famille te donc biso porte eza ouvert na bana nyonso tobota po na fête na ndaku jamais komona papa tinde la bana ba invitation donc soki bo na fête na ndaku yeba ke bana bakoya po yebi ki wana ndaku na biso mais tomoni ka bill ka ndem tali boso mais siko eza problème te bango nyonso bakoya pe mbala moko te ajani pe ki jour wana donc bakoya na bango ka bose pe kuna déjà ba kozala donc biso toza na tante malamu to kabela bango na fils kata 1 minute po bakoka po biso toza déjà clan wenye musique à maison mais o wera sala bimisa ba misie beli so to bito tia invitation tobetisa baninga mabaku donc oyo akozala na temps na ye jour wana amonika kozala libre akozala na activité te na compte orchestre na ye aza le bienvenu tokoyamba ye héritier ozala eza problème te soko akozala libre oya mais comment na sele yo sele ya lobi po azala na concert ya Werason fa futaye fa pese caché so bote caché nde aye omoni on est te yekuta ko ya te poko na concert ya Fabrica sakoka ko bwaka te mongo ekauka kaya ye aza omoni mutu lokola sele oyo ozotanga kombo aza lokwa mutu malédiction ondie malédiction ava banda musique abanda na koyiba po ere mo bebebisaki mutu ndeti biso boye oyebisanga ke bapesa sele oyo caché akoya kosala nini ese akobwaka koleka Jamaïque ese akobwaka koleka roi Sabo aza nanu produit fini donné aza wana soki aza donc omoni mutu aosala bilobela bagrand musicien kutu bakolo bata makambo wana tofandi batomoi pena le padre aloba te eloko bongo me nayebi ke soki fere oyo abengi akoya ofele so mutu loko asele yo alobake mokolo koyi miko non okozala cri wana pela mosusu bapesaki oka obwaka ti oyaka nde opesa bamisene bakri ti okanti mutu asala cri wana ozo comprendre aleki bili te mpo bili ti lelo na minute o 7h30 ezobinisa sele oyebisanga asalaka nini azaka soki koto abebani na fere kuna kofinga fali kuna azongisi bosiko aza nani potopota bambo wana azomelaka bapiti bo ezovimbisi mabundi na mutu yango mutu esalekele mosu abunga rese wera na ntina na ye oyo ka mutu ozotanga kombo mais oui biso tokopesa ye kashe nini oluka mpona biso akoya kosala nini Fabricas ameki ye bapesi ye kutu kaka wana donc vo ekenda kolia tro na mpo totina barestaurant ozo comprendre donc sikoyo taka mela masuba tia mama Sharif Sharif fo mama Sharif Sharif ataka bete masolo na repasse lokoso donc baninga ata bake restaurant te fois kende soka na jour wana biloko ezalaki te bapesi ye jibo nzoka ezali masuba ntango baloba makambo mosusu watala makambo akoloba biso avaya bapesa ye kashe nani abengiki akoya kosala nini akoporte nini estce na cadre ya sele yo soki aye conseil visibilité ye mutu akozwa visibilité to akomemela biso ata 4 personnes kote na ye na oyo ale mosusu akoza na idée ke te bascriture onene bande kobetela concert na kala sele oyo azalaki wana azotambola na bakechi na ye le mosusu oyo alinga azongisa image wana yango wana sele oyo adevanse alobi ke non avant nga naya kuna il faut cacher na nge ezala moto alotaka ye te moto akobenga ye te mpo aza produit fini eloko aya kosala eza te vo ese ezika ye akolotele na nini na bana nyonso bakenda baluka vi na bango oyo abima malere oyo abima moto asuka oyo abima lesheki oyo moto aza nani balobaka nini oyo aza malin ya motema mabe na baninga oyo lelo arata vi azwa te azalaka motema mabe na baninga eza nani mais se motu monene wana bongo eza nani yo mona deja ke ye azaka talaka banyonso ofere asala ye mais aya ata abongela fere jour mosusu na fanda bazoloba ke oyeke concert soki ya fere abete na zoyeba te so abete wapi fere atini bato ne bapesanga $1000
on a un manque à respect, bon, manquer, vous comprenez? Donc, Moutoumoro, au bête, à noter la poteau, ça va poudre 17 heures, là, là, trop. Donc, au lia, donc, aux perdre, nata, il n'y a pas musique, écoute, pas n'a nzoto, ils allaient en sous-souté, mais, sous Kalango, au bag Moutanga, Kanisio, na $1000, aux bag, ils ont manque à respect. Il y a c'est l'affaire, donc, ce qui concerne la bisoté, ni ne changer, ni ne relaxer, c'est le hasard qui est. Oui, il y a un azana no nyama. Nyama, oui, il y a un tumbano yemoko. On a posé na été, Jamaïque azana ouaka makasi. Roi sabo azana kutukoloba. A dit c'est sénateur ko boka ya Jamaïque au comparé on a assez. Mais Jamaïque a travaillé assez le a travaillé raté. Hein? Yo qui était dans concert à fabrication, t'as qui casino de Paris té. On va venir. Jamaïque travail pour les gars. Na minute ko bomé Jamaïque a attendre 45 poumons. Donc boka yena za tika ta poumon moko so a forcer toboki le lako kufa. C'est le nesco azana ba cri. C'est l'actualité cri azana ngo wana. Cri azana ngo soki azana été cri azana. Et ba ko boka ba tracer les. C'est ba biloko lo so to binisa na sima na ye ba beza ezana ye mutaka obinisa. Ba biloko ba bazo bina partout wana ezaka ye. Tu vois le ma sola mutazana ye da produit fini mutasila na ye. Ah ba pese caché na maison mais. Na ndenge kaka ya ba. C'est ba bengi. C'est les Sonia moni Bill Clinton na kena volonté na ye. A moni Bill Clinton a lati chapeau ya W zo vous présenter we ranson. Alors, que rouge, n'a pas encore l'accès, non? Oui, rançon, maquilla. Et ça lui passe. Bon, bah, l'ingate, m'a doublé une idéologie. T'es maman, il m'a ça, on suit. Biso to fan, oui. Biso to fan, la botope, ça, c'est les yo. Il faut que bien appeler comme on est bien Serge Maka, ou bando bien à mon temps à Zokola na banda. Si quoi, yo to PC caché, pour y avoir l'organisme. Pour aller battre mon sakana, oui, camarade de c'est les yo. C'est l'homme qui a dit que Bibemba pour la moto na bakafa matanga lelo we razo a façonner a commission mutu nga za lelo la fungula mbanga na ye aba ke we razo lelo ko nga fana fa pesa nga caché mapesa pi azana ne pas bisi azana ni bazaki mission azaki mission na ya bengi abeta fe ba to me abengi kasi na bengi o bengete David pour ko pesa bana mutu makasi David na bengi est-ce que ba we ka tangi ba komba batuka na bengi mutu so we ka no a che liste ba misa bengi aya ko ba no ngana kombo na ngande ba chana vana ya focus parce que yo ba kanisa ta yo te ba bengi yo te mozo ba kinga vana kene kuna focus na ko pese caché no eloko ni aya ko sala so ba mise kuto ba bana na biso ya mikazo kene tela na fabricas a koto orchestre wana yo kuto se olongwe na kuto so azala ka faza fabricas ya kana sima na ye les fabricas ba beta ba casino de Paris o kuta bengi si yo mukolo moko bozala kana maison meko ko donc ko beta ata salle moko ya playback ya potote atande bazaka baninga ba beta tena ba njonga wana okokaka te na moninga mwana wa mokie akuta yo na maison mère mémoire ba poto sala makamba danger abengi so na conseil po ke oyokisi ye so niveau eza tozo ko bwaka te chance que ba tra wenge nde sali ke la musiba baka bwaka ba kritan ya longwa na wenge poto mona yeke ya za sele yo abwaka ba kra bwaka après wenge ata la soki casino de Paris banga babina donc moi ndenge fabuka sa zongi se moi mikolo na bwaka concert fabuka sa zui ndula ngwa chango na eleke kwa na France 24 nde ba chaki wana de ngom te ko mise mutu makasa moni pele ka zongi so mise ya za mise te adisha par rapport ya concert ya we ranson ba jara ba spectacle na auto e baka pa wera to mona ngo oyebi David to beta masolo mo bo okay koko na msoza ka danger na mfumbwa kasi tanga za koko wana donc ça za danger na mfumbwa koko na ndo ndo ba senge mfumbwa wana ndo la mo bana za ka jeune donc guwa na ka ko baka ndo la mina mfumbwa ta ko bilo mukolo so ala mango ezaka na guwa oke na minute au conseil ezali kamba yimba bina so yebisa na Congo na olandela makambo wana so yebisa biso na Congo na leki biso na beta conseil oyo ko yebisa biso lelo ke yemba bina na Congo bon conseil awera mingi to mona ngo parti mingi za kande ya show et puis bato bayembaka wera yebisa public ate pe micro la vidéo ça makambo loko talaka makambo micro ko yebisa bato banda pa wera boko yebite mais wera mtando pesa bato micro oka bato tala ngai mona ngai yo batazema barum mande agilelo bo wana ezaki ya nini yakikala yo telefone yebi yango te papa toseka kosala makambo tosala bozela spectacle biso eza teke concert omoni ke moto ale pondu madese ebele ali ewangila mbika ate nti te biso bana omo stade de martyr te bato bakomi kotonda lokwa ya match ya vita imana chaque jour bayebi ke wera azo répété na vestiaire wana na biso ke plein ya ndenge ya mabe donc kishasa mo babaki etala répétition makambo wana esalamaka na maison mère esama wa pour moi pena bajoueur baobeta musicien akobasi azobeta akobasi kaka
oyo bobeta shit te bukana mpenza bamema na hôpital donc po oyeba spectacle nini na osala adisi par rapport à l'actualité tozalaka na Angola frère Egola Jésus de Nuance le padre aza na Angola esengaki abeta concert na ye ezalaki le 30 erataki par rapport au gouvernement Angola nonde mutu elongoli concert wana esengi ekoma le 7 na makambo mosusu tozoyoka ke bameno eza mpona faire Egola na mboka oyo selon adrisha omoni yango ndenge nini comme si kaka faire Egola nde kaka nde mutu alelaka comme si baproblème eyelaka kaka faire Egola na baproduction na ye pourquoi oyebi tanto ndo okola na famille mutu ni banda obundisaka mingi omwa mutu aza mayele makasi ene mutu aza na bitumba omwa bokolaka mwa moko azobela trop po ani azala mayele sikoyo azala mutema mabe wana amonake oyo so tozotika ye trop espace so mayele wana ebimi bato bakokomprendre nga bakobosana nga omwana nduka azala na mwa famille omona abundisaka mwana na mayele babundisaka ye ndenge fere azali fere na miniti oyo aza likolo makasi fere a likolo fere a likolo sikoyo badiversaire bazokoka fere te le problème eza nini biso to toyebaka guerre oyo ezalaka ya jibe na wera ezalaka ata wera tie sala makasi ndenge nini jiba ozela ya beta po pe wera jiba ozela wera beta po ye pa beta ke wera lance bercy yebaka bokita bozonga jibe pe fo abeta ngo tikala komona wera azwa liboma te abanda koluka batu bosala boye bokende kotia songi bozongisa boye po moninga beta te force ya batu tobaki eza likambo ya tante toyebaki ezalaki na génération ezalaki jibe na wera bakangaki ta na bango mibale oyo tokende tozonga tobongo ata tolali tozonga toyebi ke deux personnes babundela la génération oyo toyebi ke eza fere eza pe susu na artiste mosusu toyebi pe komona ye eza ozo comprendre ata okimi yango okende esika moko te boza badiverse bato babundaka bango na mibale mais ntango tozotambola na ndenge ya miziki totika na tolakisa na baforce oyo toyekola nga nauta quartier la te nga nauta maison mare wenge ozo comprendre donc tant tolakisa na baforce yo ntango osali te zela sikoyo omona mpe moto oyo olobaka kena yo leki yo oza numéro 1 yo oza boye tika ye pasala totala te te yo ozokoka te place yango okende kola na moninga okoki te so po ani soki ekomi ya ntanga moninga desordre mpe so tolandeli badesordre yango omonaka bato mo baza bapembeni na yo tomonaka baza mpe kaka na kati ya makambo yango makambo na makambo tokobeta te eza nango makambo alelo te oboma fere te kosala lelo te mpo akutana yango na miziki epuis na miziki so okutana na biloko wana toza fort te donc fo kutana na makambo bokomprendre peneke na minute oyo se yo tokoboma yango te toyebi ke mwana biso ya wenge fere egola donc ye nde motu mikolo aza na makambo mais fere egola mwana bino ya wenge aza na makambo seno ozoloba mais à chaque fois fere osala makambo ezosimba kaka te mais eza kosimba te miziki alelo echange miziki alelo so oza fort bakomosangela bato mwa mpena bato mo bakutani te ye so ameki omo ete akolalisa motu na biso ye fo toluka na bandenge nyonso so fere aoseka bango po soki moto aza ne fort te botika ya beta toseka fere so moto anga aza fort te bokasi makambo nde po ani seke bosopanga boyebi ke soki apreste mokili kotuna nani abeti miziki oyo to ndeti biso boye tokomona yango normal toyebi donc seke fere azalaki na makambo te me makambo aotika makambo ne mponi baosala yango na bamisie mosusu te po basala yango bamisie mosusu te pourkui bamisie mosusu baotika yebisanga bina file so ya ngai ya bacomplike te oyebi ke anga niveau na ngai eza ya bina file te pourquoi yango nazotuna pourquoi ezozala kaka fere soki esengi bacomplike e complication ngo mpe ezosimba adversaire acomprendre ke non moto oyo akomi kobokutolanga makolo na mimiti akomi kobungisa nga mais oui botokoloba nini bato mosusu tozomona bino bomona kaka oyo kaka banile kaka concert affaire kaka ya rena na oyo banile soki yangola oyo kasi botala bato mosusu bamisaki calendrier ya badi concert banile yango nyonso so nyonso bino bomonaka te bino otalaka oyo kwa kote kaka ya bato wenge bofere banile kaka rena nika banile kaka na concert yangola so tala so bato bamisaki calendrier ya 12 concert nyonso banile ata moko ebetami te siko nyonso bino botalaka te botalaka ya kota fere kaka fere banile kaka mibale te siko bobeta oyo bato babaki tokebeta Dallas Amérique boye na boye babeti yango te ce n'est normal mais oui miziki ya Congo bozobebisa miziki totika moto na moto alakisa force na ye fere ayeki abeta azonga na ayeki osala makambo mosusu te so omonake bino boleki na kobeta fere botika beta yoka ti gouvernement bato aza kizengi azwi kaka bo tentation na bosalami na angola eza lokola bamboka mosusu te angola so amoi daya machete anilaka so bosali baclique na bino boutilize bato bokende bosala badésert mpo ole mosusu banile concert normal mais fere akobeta concert ava bima déjà ozoloba bato basali donc comme tu dois acquiser bato donc
eza na bato nde bamontaki eloko wana mpo kaka babebisa concert à faire bo mona da banyama basangani basala eloko mpo babebisa eloko moto banyama bakenda kosola kote nini eza kaka clique me bango mo bamiyebi esika bafandi bakosaka conscience te okokosa conscience na yo te ata boboyi boye mais conscience tongo ezosalaki nasali likambo oyo eza problème te faire otikalaka affaire aobeta na bagabon aobeta partout atango labeti te komboni mpe kolonga te azaka affaire ekola eza na bamisie mpe oyo bakombataka fere eza na bamisie mpe oyo bakombataka fere moto akokombattre fere na miziki oyo amoni ke fere aza koetufe ye moto akokombattre fere aza komaka ofere aoetufe ye aza na bato oyo atufaka mpe David okokomprendre un jour etoswano na ndenge balabala fere egola aza mpe na bato oyo ye aetufaka na niveau musique azali baza to azali abanga fere egola ya kokaka bitumba te oke bitumba esengaka 2 personnes bobunda esalaka kitoko bitumba soki eza ya mutu moko ezalaka bien te fo bobunda na mutu yo mwa da na ring bakotisa mutu moko ma ete ezo na uti kobunda na jeune wana ti yo mwa da bakoti ma ete ezo na ring azobeta makofi ye moko da leville fo sala mibale bobunda botala nana koganye ntango ozobanga adversaire na yo seka oza nini osala makambo donc fa adversaire asala eloko te mpo yo ozala yo moko non adversaire babundaka nele tomona bitumba ya jibe na wera jibe na wera bando beta eloko moko so abeti elese obeta elese abeti Élysée Montmartre abeti Élysée Montmartre abeti Zénith abeta Zénith mais sikoyo jibe abeti LC wera mpe abeti LC sikoyo toye na ngambo ya génération mosusu tomona fali azobeta mais fere azobeta te mais atushe ozolobake wi eza fali ye moko moto azokombattre fere natangi nkombo ya motu te natangi komba motu te mpo napesa moto succès mpo natanga komba motu nga atangaka komba motu te mais ntango nazoloba motu nga naolobela ye moko ayebike nalobi na ye atushe sénateur par rapport nde ozomona le padre na minute po aza na ngola concert na ye eza le fete awa donc mobondo toujours tozala wana masolo ya babala nazalaka mpona motu te okoloba nini mpona le padre ouais donc lo nga nakobakisa pa leader na biso le padre nga na préféré ava faire egola zonga nayebi ke bato balingaki na motema moko numéro 00 bazali omoni baprésident liki tukumata na kati ya mboka oyo so totie bato balingaka fere donc moto alingaka artiste mpona kolinga nde biso tolinga bawera po biso so ozala na biso kolinga bawera mpona balarme ele biso totika tolinga bango na cœur mpena olinga na motema na yo moko ozo comprendre abengi bastaff na ye abengi mpena baprésident liki baselema nzombi abengi lokola baboss dadi panzu abengi bato lokola baweston chimvundu malgré tuna kotanga bato na ye nyonso te afandisa bango azwa charge wana azongisa na maboko na bango motu nyonso akosala likambo ya fere soki amoni bakombo wana nga natangi te ayambaka bato te eza na bato mosusu bakosoutenir yo na lar te me na barelation na bango mpe na makambo na bango bato babangi kosala eloko yabike soki liki ayoki ngai apotanga buzoba na mboko na kopema te donc faire comme si azozanga ba base solide aza na ba base mais bato oyo aza koconfie na bango te il faut aluka siko bato oyo oyo eza ke soki moto atangi komona kati na mpe liki azalaka na kotya te peke président liki abangaka te akosala émission akoloba te ceque leo fo sikoyo ya comprendre avakende afandisa bango liki ngai nazokende bozwa charge orchestre na bino orchestre so ekufi eza bino donc boyeba ndenge osala manzombi liki azawa boza na dadi panz boza na banani bomeka mpe koorganize nde nazokende tour oyo tomona makambo oyo eyaki te eza normal esili nango to bagola ba mobondo monika so baka bata mayele onga na tangi soka baza na bango tozongeli su makambo tomonaka ya fere ya kala oyebi fere abangisi nga makambo afere ezeka lelo koya lelo bayete nga na ndimetri aéroport wana na seconde ekokoma bongo David namoni makambo na aéroport nayeki 14 namoni ndiye bato bakoya te mais ntango nakoti na kati na bimi boye nandimaki te naomi tuna bato yango bakiti bango na basaki boye oyo to ndenge nini yafo santika aza na bato balingaka ye na motema to aorganize kaka bato bakotikana na charge ya makambo akabo esili nango ati sénateur tozela nini na ngambo ya weransa voilà donc bapréparation eza toujours toza wana donc mikolo toza mpena concentré mingi na concert na biso ya le 15 donc bato tout baza na mikili basage na biso donc bawenge mene tout boprofite kosomba toujours babillet pour concert wana eza fete kozala concert te me kozala fete epuis biso badriche ya sénateur tozosambela nzambe tozala wana tokoki koleka bongo te sanke toya ndule wana tanke titu travel ezali agence ya monene oyo esisi bato na kati yango la awa
yaye moko le boss Patrick Kimbondo abi nanga sénateur soko yete OK concert wana te nga na kangi agence na ngai Jogo Igor Kayala ebisinga Drisha soki concert ana okete nga na kangi agence donc tokosala lisusu te donc charge comme ce qu'on maboka Patrick Kimbondo donc nga na yebisaki yo sala no kaka on a dit que soki esili babi mutu azosomba ya ozelaka balakisa ye Paulo dos Santos guerrier abinga soko lakisi kaka boye mbala moko okutani kaka na Paulo dos Santos guerrier ye mikolo so oyeli ka livre atangi kaka amoni kaka na livre caché ezali ye asombi ne biye Paulo dos Santos guerrier motema wana nayebaka te bachanzaka motema na hôpital to ndenge nini tobotama mpe na bongo bazalaka bongo na Grand Ben Willy malgré tout yakoma na Brésil mais tozalaka ne toujours ok Grand Ben Willy donc bambote na musika Baudry Mata de l'Union européenne babi boté tina kati ya poche sans oublier Alvej la Pulga papa mon nyokoli nyokola batu malembe pozo nyokola makasi donc on est là biso tout donc na minute David faut kanga kombo nazo tanga babi nzazi et yamba batu nzazi za na ona batu mais ye nazo rapena une minute de silence babi boss Simon Rambo boss Simon Rambo moto diame yokelaka babaliaka dollar elala te ce dollar elali polifolo babwaka alali sa dollar na poche te boss Simon Rambo mabela nzazi fukami ezoyokamela ye fumu na biso soba de soba boss Simon Rambo bazalaka bongo na président géré sec bien un beau garçon donc bambote na place aux alliés na bike bato bazo soutenir nga bango wana on a février sans oublier double président bana yolo président ba patron na kati Angola le boss Papi Mavinga le patron des patrons na kendaki yolo bayambinga balakisinga lupango le seul lupango na yolo eza na nzete ya raisin po biso tobenga uva ese mwa da nzeta uva mais bango chez bango nzeta uva ezalaka boss Papi Mavinga bazalaka bongo na Adolphe Ntimba la noblesse des sangs grand frère na ngai Adolphe Ntimba na Angola na Ordezo d'ailleurs sans oublier le vieux Pichu Nzembo sans oublier le boss Kelvis Nkoyi le boss Kelvis Nkoyi alobaki na ngai Drisha azala calme billet na yo ngam na kofuta ngo ndingo kokende donc best le boss Kelvis Nkoyi na boss Ntemba mbote na yo et puis na boni mbongo JBK Bokundu de Bwende JBK de Bokundu de Bwende talaka mutaya na Bwende na kati ya soyo mwana mwasi moko afuka misaka bata mbongo mwana mwasi moko abetaka carton donc konimate JBK Bokundu de Bwende mutaya na Bwende na kati ya soyo bazalaka bongo na le boss Bobo Manuel yepena le pétrolier 24 ans d'expérience na kati ya base de Kwanda kwa bambote na place ozali DDC Aigle ya Naomi Mputu bambote na yo babi impresario mutazana ba impresa na kati ya soyo mutu oyo aidaka biso na makambo to tolingaka kosala DDC ya Naomi Mputu et pona kosukisa moni bongo les formateurs de boss Nico Kai les formateurs de boss bato babi obungaki menzo kosombaki depale na nenga mikili esenga kofanda mwa calme po bando sola na mundele atuni mbongo ebele bosomi mapango zongo wapi nzoka Nico Kai azalaki na ba prise na ye les formateurs de boss bambote na place ozaï et puis maison MLC roi 18 mutu nyonso alinga somba elamba ya bien mutu nyonso alinga somba mafuta ya bien mutu nyonso alinga somba kabelo mutu nyonso alinga somba parfum mutu nyonso alinga somba ketcha bien bilamba bana mibali oye na roi 18 okuta maison MLC ya Marlène Lopez de Grand Matériel et sans oublier pe tozali sous na maison o batekaka kabelo ya kokita eza kabelo te ko ba moko mo afo somba ya kokita po kabelo ya 15000 kwanza opesi mwasi omo bino basi babundisa bino bachaka bino ambeli pona kabelo oyeno kaka epa ya mami da page mwasa batu ya prophète Jacques Katondo ko le seul prophète so yebiso likambu yango wana so bino lobi ko bimate soko tiete mbokufi matali yo donc awa chez mami da page epa ya prophète Jacques Katondo ko yenda za na roi 14 zaka wana passader atagi omoni ba moko mezo ya mami sans pona kosukisa na moni bongo président liki tukumata do yeto ko bosa na kete vie na biso ida mboka oyo à 100% boya kolia bino no so biloko bolingaka ya bio na plaka da banda to ko bosa na kati wana ezanda kuna biso place to zalaka place to liaka place to salaka ambiance po to koma ko banga na biso place musuba ko motiela batu ba poison chez plaka da banda masolo enta to zawana donc check on est là toujours. Merci beaucoup na batuto ba compagnie masola balabala donc votre ninga rigueur était to zakina balabala to zali to soli bongona Adrissa les sénateurs donc est normal à défendre Ranson et tellement ça muta wenge donc il faut allo bakara bolamu ya bana wenge donc faut s'abonner massivement na idéologie David Bakar le sénateur ça bino Y-3 faut là ça bango même sous na bilamba LM sous c'est le ya pas de ya lo ba po yetanga ya lo bala seblement na mila c'est vraiment Y-3 mona Bakar le sénateur za na batsanzote vous allez vraiment maramba donc on a ça avec vous
Vous abonnez massivement à Mansola Balabala, Idéologie TV. Vous allez décider, donc on a pour ça, des banga, on a pour ça, promotion, et l'eau, on a yo, baye, bayo, namboga, baye, bao, partout. Kota Mansola Balabala, contacter Bisso, et pour ça, bien, Fiston Moukenda Beda Choudangola. Ah, Fiston Mukendi. Ah, Fiston Mukendi. Si tu peux voyager, si je peux kaka. Ah, Abeda Choudangola. Nazo kutana na Jino. Si tu kutana na Jino, tu kutana na Jino. Le bio lo baka kaya osala. Yo lo baka ka Fiston Mukenda Abeda Choudangola. Lo baka ka lo bamoko et ko sala bien. Donc on est ensemble avec vous. Ciao. Ciao.